Bandeko balandi to pesibino mbote na bino o bazaba musulman to pesibino assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandeko na biso ba Kristo to pesibino shalom. Bandeko na biso ende ya bayamba ya baindo to pe les églises dites les églises des noirs to bina bino yenge kenu na bino bansambote bonjour sabahul khair good morning bambote nyonso eza ya bino tolingi tolobela bino po tosolola moke likambo etali politique parce que tolobi mingi na lopoto mais tomoni nzokande mpe lingala oyo ezali monoko na biso esengeli mpe eloba manano po lopoto yango ata toyekolaki yango na bakelasi me ya monoko na biso te towana monoko na biso tobotama batata na biso bamama na biso bapesa biso na yango balobela biso na yango ya lingala ndesika toyini tolobela politique te mais politique mingi ya bato ozala chrétien ozala musulman ozala kaka moto soki oyebisi moto politique na mutu na ye amona kaka makambo ya lokuta na ngai nalanda yango te politique ngai nalinga yango te mais soki otuni kasi politique yango elingi koloba nini nzoka nde politique elingi koloba lolenge ya kokamba mboka lolenge ya kokamba mboka sika soki okeye pa bayi mangomba bato basambelaka ba musulman ba chrétien otuni bango mambo ya politique bite biso to ba politique biso tosambelaka kaka biso tokomisaka nzambe tokomisika yesu mambo ya politique etalaka biso te soka nde emoneli ya lolenge wana ezali emoneli ya mabe elobami ete soki yo olandelaka politique te politique ebanda kolanda parce que politique yango nde moto ekamba soki économie ebebi eza parce que politique ebebi soki mboka ekufi ezali po politique eza mabe soki na balabala na biso tovandaka nzela eza te politique ya mabe soki courant na quartier na biso ezaka pasi ya politique po eza mabe soki wenze na biso bamama na biso batekaka po biso tolia eza salite parce que politique eza mabe bakambi baza te to soki bakambi bazali bayebi kosalela politique te ndenge elongo bane yango ezali nde lolenge ya kokamba mboka me lokola bato bakotisa yango lokuta moto nyonso wa mayele soki otuni politique ya biloko lokuta nga nalinga yango te okoki koyina politique te mpo na bato kaka ndenge alanga nzembo moko alobaki bayinaka balingi kasi bolingo te donc mwasi to mobali ozala dessus okutana na mobali moko to mwasi moko bolinganaki mingi mais adeseva yo apesa opasi moko oyo okokaka te nde olobi bolokola ngai nazala dessus nazwa déception naboyi mibali na vi na ngai jakoko naboyi basi na vi na ngai te yo koboya nde bato mais bolingo ezali sentiment naturel oyo nzambe apesa moto nyonso il faut salela sentiment na yo ndenge moko mpe politique yo soki olobi ngai etali ngai te merci beaucoup mais yango ezokamba yo yango nde moto eza kopesa yo pasi yango mpe soki evandi makambo nyonso mpe ekovanda mais tokomona mboka na biso depuis nzambe mokonzi asalaka ke bamindele basangana etando oyo ya Afrika bakabola yango ndambo mwa ndambo oyo na biso oyo tobengi République démocratique du Congo oyo babelge bapesa biso mwa etando oyo ezalaka liboso na 8 provinces et kokoma na 11 provinces lelo ekomi na 26 provinces ntango ekomi na 26 provinces babelge oyo bapesaki biso indépendance nzokande bango bazalaka bakatolike bafavoriza kaka bakatolike biso nyonso bino banso mpe boolanda ngai moto nyonso soki otanga banda école primaire humanité kino na kelasi ya likolo université ba école nyonso ezalaki ya bakatolike
école privée au monde lelo au bana biso ba otanga lelo eyeka kalobi ba belge basalaka système moko ya mabe o soki tolobeli yango te ekobimisaka bitumba na kati ya mboka oyo ba belge tango baye boyebi histoire ya tipo kuna kote ya est kobanda Goma Sud Kivu na Maniema o bezaka Grand Kivu na province orientale tina Katanga ezalaki état islamique ya Maniema ezalaki kosangisa ba Rwanda ba Burundi ba Comore ba Mozambique ezalaki Maniema état islamique de Maniema tango ba belge ba na mboka oyo basali accord bakamati la partie est oyo ezalaki islamique na partie ouest biso bato ya Kisasa bato ya Bandundu bato ya Congo central na Équateur nde tosangisa mboka ebimi République démocratique du Congo de sengeli na oyo bafait historique oyo mais lokola ba belge bazalaki na agenda moko ya mabe na 1906 baye kopesa ba catholique statut moko boye particulier baye kopesa ba catholique statut moko particulier donc bango bazalaka lokola ndenge moko te na mangomba mosusu omoni ba catholique ba kelasi ya malamu ya bango ba avantage nyonso ya leta eza ya bango babosani ke ba musulman pe na kati ya mboka oyo ba province wana ya est ezali mingi ba musulman mais ba catholique bayaki na politique ya mabe politique na bango elaki soki ozali musulman il faut bongola kombo na yo olongwa na kati ya islam ofinga Mahomet olobaki azali prophète ya lokuta aza prophète ya bato boyindo te ainsi de suite nde bongo ba catholique bayaki kosala ba frena ba musulman eye kokoma complot moko oyo ba homme politique na biso kine lolo batikala nango depuis 1885 ba musulman ndenge bomonaka bango ti lelo l'autre en 2018 depuis 1885 ba musulman bazwa ata 5 ministères te bazwa ba généraux te bazwa pe ba cadre et administration te donc en bref ba haut dignitaire musulman bazalaka te lesquels bazalaka ba vice ministre mais eloko moko te ba musulman pe batangaka batangisaka bana bango ba pe na bato ya mayele sika bayi politique oyo ya mabe soki balingi basenga ba voix na ntango ya maponami bayaka obepa ba musulman bakoyebisa biso pays oyo ezali laïque c'est-à-dire tozali l'absence ya religion d'état pays na biso oyo toloba laïcité l'état ayebi nzambe te apesi liberté de culte mais nzoka nde kuna tofavorize kaka bacatholique na mboka na biso si on ordonne un prêtre basala ordination ya prêtre aza na droit ya dotation présidentielle bapesa Égypte bapesa ya enveloppe tout ça ezosala déséquilibre nde na yango wana biso en tant que bamusulman toyebi te biso tokosimba manduki te lokola basusu toyebi ke barébellion nyonso bamouvement nyonso rebelle eleka na mboka oyo pour la plupart na tête nango ezalaka bapasteur tokotanga bakombo te bino moko bayimboka bana Congo boyebi histoire toyebi te biso tokosimba manduki te il faut tolakisa ke nous sommes des musulmans congolais mais bato ya paix bien que l'islam yango bakosela yango makambo bamonta ba Boko Haram ba état islamique ba Front Nasra ba makambo nyonso elekaka na Moyen-Orient bino ba diaspora naosola na bino boyebi bino bana poto boyebi ke ba mouvement wana nyonso ozomona ça n'a rien à voir avec l'islam mamba Boko Haram ezali British Petroleum ezali entreprise moko britannique exploitaka pétrole et yaka exploiter pétrole en Nigeria na ndenge ya loba na ndenge ya kanza eboya e forma batu moko boyi ekomisa bango Boko Haram mambo ezoleka na Moyen-Orient boyebi mambo par exemple eleka na Syrie bino ba diaspora bana membre
biso tolo ba po biso pe to la ki ba diaspora ba ba yebi biso parce que image est autant dans le monde entier bo yebi biso na ba bisiko to tambola na Europe na Afrique pe na Moyen-Orient bo yebi biso to bombi pe longi na biso te bino ba to boza kuna na mikili bo yebi bien que Mamboudi par exemple pour les Canadiens Syrie et ça a un rapport même pas avec la religion musulmane et c'est la guerre hégémonique l'Arabie Saoudite et sangani na les États-Unis d'Amérique ba guerre moko économique ba na posa gaz ya Bachar el-Assad nde ba monter ba mouvement wana on recrute de jeunes gens ko uta na ba France na ba Bela wapi partout o ba na eloko osala te ba droguer bango ba endoctriner bango ke no bunda kuna et la Turquie nda ko servir bango de base arrière c'est bango ba armée hein ba ça ba blanchissement d'argent ba ça ba mambo belé ba trafic d'armes tout ça ne boyebi que la plupart à la guerre belé et bimaka na monde et c'est pour des raisons économiques et c'est la cause moko bonnet au na Centrafrique ba musulman na ba chrétien ba bomanaki ba seleka na banani na ba anti balaka mais le dessous de la carte et ça ne balingi ba exploiter ba richesse de la République centrafricaine ba opposer biso ndenge moko pe biso siko tanto côté na masolo oyo to lingi to lamusa d'abord ba musulman to lamusa ba congolais que biso no soto lamuka premièrement l'état fait injustice et pe ça peut ba musulman dans nos places na kati ya mboka oyo o biso to lo ba to déjà na mouvement na biso DCP c'est un mouvement citoyen et était Simba Manduki et était Finga et était ebundisa batu te pour biso to za na posa cohabitation pacifique ba catholique baza na sika na bango ba kimbangiste baza na sika na bango ba église de noirs résidence mangomba ni zo na sika na yango lolenge na lobaki na ba précédente vidéo na version française ngala kendo tanga na Liban période moko okuta ke Liban ezali na bayamba donc 18 confessions religieuses mais bango no va se retrouver Michel Aouna da chrétien premier ministre Saad al-Hariri adali musulman ainsi de suite na ba secte mususu zakuna ba Dourouz na ba maronite ainsi de suite c'est comme ça que la république il faut ezala mais c'est comme côté ba musulman non ba comme bimisa biso le roi ba citoyen ya segora ba mo bimisa biso le roi ba paya na mboka na biso mungu est-ce que ngana mo paya lingalo na lo boye ta ki mo paya visage on a na ngweza ba liate eza ba congolais te langage on a naza ko employer awa eza ba congolais te mais pourquoi islamophobie wana sentiment rotika biso na sima te to boyango donc nouvelle république o elinge botama parce que toi on a posé ma ponomi et ça lama nouvelle république o elinge botama il fait équilibre au bomoni de lobino bana mai bino ba diaspora mais o l'église catholique ezo sala awa ce qui est qui lingomba mosusu nde salango benga bango ba terroriste parce que l'église ils a quoi armé population était ba prêche incendiaire mais comme ils allaient l'église d'État ils allaient l'église déjà protégée par le Vatican ils allaient ko bunde là ba intérêt à Vatican personne ne va les toucher mais ce qui ngayo ya bino na meki kaka ko salo bongo lobi ANR agence nationale de renseignement et koto kanga boakinga kuna na fleuve na 3 ete bominga na kei non mboki ko kende sur base ote nous avons besoin bino ba musulman bolamuka biso to considérer que jamais ba catholique ba chrétien comme binemi na bisoté ce sont nos frères parce que moi qui vous parle je suis musulman je suis de confession musulmane maintenant na ba noko nanga ba maleki nanga ba ndeko nanga ba mista nanga ba na classe na biso ba ndeko nangai o pe bazali na yamba moko te no yangai cela ne peut pas faire de nous tous antagonistes parce que l'islam est biso lakum dinukum waliyadin vous avez votre religion et je la mienne non respecter ba chrétien na limite na bango pe ba respecter ngai na limite oyo respect et sengeli salama et pesama donc un respect mutuel to pesama respect to kuti injustice na katika mboka na biso toutes les fêtes dites chrétiennes catholiques
ils ont célébré la retraite en Boka. Mais le fait musulman, jamais. Les musulmans ont plus de 10 décennies. Donc combien d'années tu as les autorités, ça la sourde oreille. Mais tout ça pour avertir, parce que nous craignons. Tout ça comme à la mkolo oyo, situation est comme nébuleuse, tu as gérer à moitié. Parce que l'injustice, motomoro alinga à moitié. Nzamba zo ebisa biso lobi, ngai nzambe mokeli wa bino mozalisi wa bino. Na boya injustice pe na boya sibino yango. Donc motoko ndi injustice te. Ba pesa part na motomamo. Les églises de réveil, bah tout, c'est pas belé. Il faut qu'on leur donne aussi davantage. Bah bien l'église de réveil est tonga. Non, bah congolais, bah na poste pas tonga, bah ça l'appelle pas projets sociaux. Na bénéfice ya ba congolais, na bénéfice ya ba adepte na bango. Mais on ne leur donne pas davantage. Davantage c'est ça à côté nous. Tout le monde a première dame, na mboka oyo. Ça là ba don, na ba mangomba nyos. Mais tinde régime, il y a président Kabila aussi là. Tout le monde n'a aucun avantage, monsieur le musulman. À ta terrain à 20 mètres, au Tourol, ah, grâce au président Wana Zalaka, d'être aux Zouango. Exact. Donc nous vous demandons vraiment beaucoup d'excuses et à ça la vérité. Dans mission de l'islam et la politique, il y a un objectif, mon commission de jouer le lobbying. Il y a la communauté musulmane. Lobbying, il y a des musulmans. Les musulmans peuvent la mouka, bossa la paix politique, botika la simate, pombo aider à bisobanso, aider à mutumo côté. Donc, ceux qui s'intéressent à la politique, c'est politique qui s'intéresse à la biso. Tolanda jour moko papa mbaye mbelobi, mboka ceux qui est baby, mon solo nango pe bebaka. Mboka e bebaka te politique nango ceux qui est baby. Ceux qui politique est baby, les lobbies de la diaspora. Vous êtes partout dans le monde. C'est parce que la politique est à madame. Bah, mais c'est un peu de la 30 ans, on a mis qui. Au combat combattant. Au gozon, les sous qui s'assate. Et là, on est comme ceux qui combattent. Pas politique est à ma vie. Hein? Pas politique est à ma vie. Parce que si la politique est à madame, on sait qu'il peut investir. Bah, on a un belé, vous en a Panama. Vous en a Bella. Mais là, monsieur, pour besoin d'intégration, aux nationalité française, belge, allemande, suédoise, américaine, ainsi de suite. Mais ceux qui ont investir, tellement politique, il y a soumettre dans la loi étrangère. Mais ceux qui sont en Tunisie, qui sont en Liban, au coup que les Libanais, les Congolais, le roi Abisso, soit quittés dans le Bango, a déclaré deuxième nationalité na yé, on va pisser avantage. On a dit yo ça on a belle, au belge, tant qu'on quitte l'aéroport en Djili. Bah on soumettre on a loi ba étranger. Mais bah on nous zol balinga la lia, té politique il fait bonga. Bisonio se faut s'intéresser na politique, mais la bonne politique. Ndenge na lobaka citation moko la sepela nango, il y a président François Hollande. Alors nous devons moraliser la politique. Morale et faisala. Oui, parce que ceux qui va PCO, charge d'État, Mukumba ya Mboka, il faut s'engelo ça les langues na nenge longo bani. Parce que oui, commissaire là yo mon côté, ndenge biso tout monde na la mboka na biso. Mon toto ma comme ministre ya yemoko, ya libota na ye, ya ba makangu na ye, na ba petit momina cabinet ministériel. Azui a été un faux rien, a commissaire directeur de cabinet. Mr. Nemo Ando Betadam Nabandal, Azui a commissaire chef de protocole. Alors, Mboka et Koufa. Parce que Bisso, tout s'intéresse dans la politique. Bisso, les Congolais, tout s'intéresse dans la politique. Tout peut sa proposition. En gros, tout le mouvement la Bisso, DCP, Dynamique des Congolais pour la paix. Tout le que non. Tout cause un véritable lobbying. Autre banda même qu'on peut sa proposition de loi, tout banda même qu'on peut sa problème, ma proposition sur toutes les crises éventuelles. Parce que autre chose est en prévention de la crise de lobby. La crise de lobby. Les religions,
soki tokebi te et kozala pe aussi cause ya kokabola bato. Parce que moi je me dis bon, en tant que musulman congolais, natanga penchik, naza pe na mboka nanga quel maintenant ba avantage oyo mboka et puis c'est pourquoi ils doivent faire bénéficier religion nanga te na lobela en termes d'individualité te kenga moko, mais na lobela en termes d'équilibre. En termes d'équilibre, il faudrait que l'équilibre ça na ma soto salaka même na tant de temps comme amboya règlement de conflit est robot manani ndebonanga conflit est robot na manque de déséquilibre manque d'équilibre pardon conflit est robot na manque de partage au sein de nos propres familles sozo kabolaka ta mo mke ata bato ba otonda te mais bato bako hein bako soit ta mo équilibre. Et puis tout le monde a une injustice créante. Injustice, c'est ma casse. Et là, mais aussi, nous devons tous nous intéresser de la politique. Parce que si nous s'intéresser dans notre on ne peut pas passer toute notre vie, toute notre jeunesse, il y a un rêve qu'on a un ami qui lit. Hein? Mais mais biso moto ko bongisa mote ti faut to bongisa mboka na biso faut que mboka na biso pe et s'occuper na biso ba fonctionnaire ba futa malamu ba travers à l'état ba futa malamu ba mbila ba futa malamu ba policier ba futa malamu même on le autre mona kikulu na bande bona quand c'est kikulu na yani c'est pas politique ya mabe et d'aller échec social parce que tous doit moi chance comme leader d'opinion Vandi ça peut pas couler dans ce tout le nombre problème la bino ah vieux méchant nini ah vite ba petit nom méchant tala bandego bino bato bwana poto non s'adresser na bino kala na kisa soto bota mabiso na bino jeune ando ba l'autre côté so meli l'autre côté so pi bon mais là ba jeune ba comme réduit bon mais la gégé mais gégé ya moi l'autre côté ba changer ka kombo gégé donc jeune a comme dépassé. À mon avis, mon prix est ce qui 1500 d'habiter peut-être. Ah, n'a pas pu appeler ça la rate méchant. Alors que moi 500 francs. Ah bah et moi guégué. Et n'ingisser mon tout. Et faire développer ma trouble à comportement dans soir à simbi mon pamba. Ben moi master nae, master tout ça à tricage. Ingénieur Mustafa Tanga Outara boulot ya tokalera na quoi pour ya pour tant quitter na moto ga bazana ba papier ba qui ba caméra ba quel plan mais c'est l'échec social mais ce que l'état politique est bongi et PCP ba religion makoki parce que et là bino bobo sanara na ba religion bo sanara na mokambi ya mboka mokonzi ya mboka na ba kitani na ba adjoint na ye na yo mutu ola ndanga mutu no sa la religion. En tout cas, ceux qui même ont athée, mais la religion est jouée comme moi rôle mokoboui na sa vie na yo. D'une manière à d'une autre, religion peut jouer un rôle mon na sa bo moina. C'est parce qu'il y a besoin de jouer rôle moko na sa bo moina yo. Donc il faut qu'on paie ça aussi ba religion makoki ya kokamba peuple. Bana mai na ngwa boana mikili. Bomoni statut par exemple en France et puis ça ba religion. Ba religion et ça te le roi biso à fond malheureusement. Ndenge biso ba religion monsieur zali awa au moins là pasteur a sali plan na ena staff na ye. Ba do piller bato. Ba okwa la bato bala. Non, mon na Paris, na Europe, ba religion est dans le rôle ba ONG moko boye. Ils ont s'occuper de leurs besoins sociaux et à bateau. C'est ça le statut, on va appeler ça qui, on va appeler ça la religion. Mais bien sûr, quel est l'apport des religions? Mais tout le monde, la religion musulmane, bien que négligée, bafouée, discriminée, mais la religion musulmane, il y a une école, et ça y a un cimetière. Et ça a participé aussi dans le développement moral et spirituel de Yamboka. Ce babé qui peut nous sembler la mboka, moi tu peux sembler la mboka, mais babé ali baï politique. Baï politique, bah comme même ko kabo la mangomba. Tant ba catholique, bah yé na makambo baï nango, on instrumentalise
certains musulmans batelemela catholique te biso to condamné biso par exemple par rapport à la crise autolobie nous avons des propositions nde yango to bandi on a média moko ba proposition na biso to tika injustice que la république qui fait de la chose commune et loko ya bantu banso boa lobwa bantu banso donc il y a les locaux et donc sangisa batunios la chose commune de tout le barana le poto et dans la terre et locaux il y a batumoko boye ndenge payé dans ko kamba malelo et comme le roi Moziki ya batumoko boye depuis 1960 grand prêtre Mobutu Kenda nae paix à son âme mais d'abord misa na yo bazalaka nae ti lelo baza ba éternel président ya ba institution ba éternel ministre ce que yo zara na mikili kuna na biso to ala na Kinshasa ba classe oyo tangaka no bénéficier mote yo mama o tata oyo ndeko yo ndeko na ngoza na Genève ou na Bruxelles tinda balar na Kisasa pour que ba petit no batanga chic mais ba petit no batanga ba chic boulot elate et comment kaka yo so moni numéro ba to Kisasa tension ekitio ya Jean-Pierre benga biso to ala na minute moko o rappeler boy même si ba côté na répondre tango oti boulot fungoli répondeur boyoki nini oh ya Michel biso a moité hein maman kuta pika écriza tolo kaka 40,000 otuni 40,000 wana na Congo kuna za combien 40,000 wana 20 dollars ah lo bino bo benga ngaba parti mikili pona 20 dollars ke ya eloko moko ezate j'ai vécu ces situations là mingi boyamba sur ba téléphone à Kisasa pour téléphone à Kisasa et il y a des problèmes. C'est parce que vous ne vous intéressez pas de la politique. Mais la politique est attrapée bino. Wapi sika o bana na bino bande ko na bino baya na bino o botika na Kisasa ba soins appropriés. Soins médicaux pour mon bino ba aux États-Unis. Pour mon qui réforme ya Obama sur la santé. À Salaki la réforme sur la santé pour tous. Riches, pauvres, bino banso, besoin santé, besoin traitement, tout soins gratuits. Alors c'est ainsi que ce temps de bandit dans l'émission où l'islam et la politique, tu as été à l'islam, mais tu as expliqué politique, mais l'émission est quoi? Tu as l'islam, ce que tu as bandit pour la politique. Nous allons dans la prochaine émission. Et donc, par rapport à la crise boy, Coran et l'obini pour la crise boy, Coran et l'obini pour la dépôt. Zamba vol le verset mo lobi. Bino bato obozo kamba. Ce qui va pesi bino responsabilité. Bosale la mondenge longo bani. Bozongi c'est la baye oyo ba pesi bino pouvoir confiance. Na soki bozali ko kamba bango. Bokamba bango na ndenge longo bani na justice na équité boti eloko na sika nango bon ngalelo na remis tout la question des ministres et travail mais ba travailleur ba sali par exemple 6 mois ba futamité ce qui ministre de travail les amis yo mo binga da ministre de travail ba travailleur ba sali ba année ba futamité mais ba dans le bureau donc c'est que je vais vous demander mes chers frères la mission de l'islam et la politique, tout comme on peut se verser la disposition coranique en rapport avec la politique. Merci beaucoup. À la prochaine occasion. Merci Nassit Nabisorio, Penabasit Moussou partenaire, Info Plus. Merci beaucoup. L'ingénieur, caméraman, monteur, réalisateur attitré Mustapha. Merci beaucoup pour ce grand travail. Ozo Salapon a l'intérêt. Il y a peuple congolais. Merci vraiment. Merci pour notre DG qui nous a servi des cadres. DG Lukman Moudingumba. Et merci à Bino Banso au occasion Yakolanda Biso, Kimia, Boboto, Bondeko, et Zala Peumela au Katiamabo Nabino. Merci Pena Sarah, Oyo Azali derrière caméra. Elle a dit quand même émission à live. Peut-être Sarah Nani. Mais merci beaucoup. À la prochaine occasion. C'est